Vous ne me trouverez pas dans vos histoires là à la con. Vous n'allez pas me trouver dedans. Ce que vous attendez là, ce que vous attendez, vous ne le verrez pas. Vous attendez quoi me voir, oh Mama Lydia, Abimaki na mobali ya mutu, siko moi siwana. Vous n'allez pas me voir dans ça. Je passe pas dans cette avenue là. Je suis fier. Azaka lolendo, makasi pia. Namiteka jamais. Je ne me vends pas. Oh, Mama Lydia, on l'a vu. D'ailleurs, on a entendu avec le pasteur tel. Qui c'est? Moi? Bonjour, bonsoir, Nabalandi na biso nyonso ya Kulu Media Télévision na émission na biso ya Bosolo na Bayeba Kenda Sango. Voilà, Bosolo na Bayeba Kenda Sango, on est à Bondal, à l'espace vrai chez Fanny Batadila. Moi si moko ya kitoko mbinga, mbinga plus pembe, mbinga plus beauté fossette. Talaka maman moko bien, mutema malamu, toza epanaye apesa biso espace ne à chaque moment pour tout ça là. Ba analyse na biso oyo tosala otolobelaka mingi ba star ya mboka na biso otolobelaka ba icon ya mboka na biso. Boso na Bayeba Kenda Sango lelo tokobeta bongo lisolo ya réponse, ya droit de réponse ya Mama Lydia oyo aye bongo ko répondre ba ye nyonso ba mutakalizaki ye na kobeta pe lisolo ya Karine Mokonzi la baronne mama ya la Chine balobi le numéro 1 ya YouTube oyo a exposé bongo zeminae à la kisi zeminae parce que baike bazolo bake zemiana eza ya lokuta. Pourquoi? Parce que tango bazo maquiller azalaki bongo na zemité, mais après maquillage tango bongo ba bimi po bakende na salle bipa yoyo libala nezalaki ba moni mbala moko zemi tokolobela pe moi mingi na uti koloba ke tozolobela makambu ya Mama Karine, tokolobela makambu ya Mama Lydia ndenge à répondre bongo batu pe na ba réponse oyo vidéo oyo Moura de la presse alobaki eteke aza bongo na vidéo oyo famille a evi ba boyi kokende libala ya Karine Mokonzi alobaki ki akolakisa ba vidéo ti sikoyo atie ba vidéo te mais atiaki kaka ba voice. Voilà, sans plus tarder, j'ai dit d'abord merci à mon caméraman qui est derrière ces belles et beaux caméras. Dieudonné Maweja, merci à toi. Merci à Alpha. Voilà, une copine de longue date. Banda Kala depuis Souffrance. Elle a toujours été là pour moi. Merci beaucoup et bonjour à Nyota la pastèque. Voilà, la pastèque du boss. Merci à Paolo Di Capel, les sponsors privés. Merci à toi mon vieux. En tout cas, vous êtes là. Nakata Mutema, Talaka Kavie Paolo, Nakata Mutema, bien Eza Ebele. Merci beaucoup à Papa Thierry Vita. Directement, j'entre à mon introduction. On a lobby nakolobe la mingi makambu ya Karine la baronne. Avant na nuna lobelango nakosenga na Dieudonné Maweja a balancer les biso image wana oyo ya avant mariage na etango baza ko maquiller na tango ye azako afukami na ba photo wa ya aussi des photos afukami azo zwa bongo enveloppe na maboko ya mobile azo pesa na belle na famille na ye pa ya papa oyo représentaki papa na ye na ndenge ya poto. Dieudonné a aussi la biso pe image au Karine afandi c'est que ça après libala afandi azola ki pena zemi na ye même na tolo so moni penza o mo sentir que o pena libele ya moi c'est azemi derrière la caméra avec Dieudonné Maweja.
Bonjour à vous, je suis Mme Kikina Mungouliaka, coordinatrice de l'événement Trophée MTK Salou, femme d'honneur, qui récompense les femmes d'exception, les femmes que l'histoire a oubliées bien souvent. Qu'est-ce que le Trophée MTK Salou? C'est la récompense des grandes dames, c'est la récompense des épouses, de celles qui ont soutenu leurs époux contre vents et marées, afin que ceux-ci puissent accomplir leurs ambitions pour l'humanité, pour leur communauté. Mais qui peut prétendre à ce trophée? Ces femmes, ces épouses qui ont soutenu leur mari avec engagement, avec constance, avec loyauté, avec fidélité, avec dignité. Voilà pourquoi ce que le Trophée MTK Salou récompense ces femmes. C'est ainsi donc que le Trophée MTK Salou ne se veut pas juste être un événement, mais nous voulons que ce soit un idéal auquel toute femme peut aspirer, même s'y accrocher. C'est pour cela que cette année, pour la 2e édition du Trophée MTK Salou, les nominés sont de tous bords, de toute race, de toute religion et de tout pays. C'est un trophée international. Je vous invite donc ce 31 mars 2022 à venir avec moi, avec tous ceux qui veulent célébrer la femme, afin que nous puissions dire à ces femmes que même si l'histoire les oublie, même si l'histoire les néglige, nous sommes là pour les honorer, pour les remercier. Je vous invite donc à nous rejoindre le 31 mars 2022 au Pullman, afin de célébrer ensemble ces femmes d'exception qui ont marqué l'histoire, mais que souvent l'histoire néglige. Je vous remercie. Voilà, merci à vous, merci à Dieu Maweja parce que a balancé l'émission image na biso na bino longo total yango tomoni yango biso na bino. En tout cas na kota la neti vidéo oya liboso wana o Karine alati pyjama c'est ezola qui vraiment na tango soit na butu avant là alati pyjama na e ozomona vraiment que a exposé Zemina e. Voilà. Par là d'abord je demanderai une chose à ma consoeur à une grande sœur Karine Mokonzi la baronne, c'est une grande sœur. En tout cas ya Zemi ba exposa ka bongo te parce que tala kaka yo za muta media moi likunya pe batu bazana ngwe belé ba onyo so basakaki baloba ki okobota te abota kate nanani nanana ba sente bona boye loko nzamba pe si fruit wana eza fruit ya bolingo na ona papa evi donc il faut protéger cette grossesse donc il faut ko batela mwana oyo tozozela bébé Goussi ouais voilà bébé Goussi kala mingi te azo yingela bongo mokili na biso ya se donc il faut ko lengela bébé Goussi to protéger po te bébé wana to yamba na maboko polele et belé baike baloba ki ete eza nango Zemite à placer ce qui peut implier ce qui peut bilamba et ce qui peut Zemi obalati ndenga mindele et belé balobi bongo et belé pe ba nungu pe leke belé babete alataki elamba wana po ezipa libumu pourquoi koko c'est la Zemi mais bande kokota la même kota la ta tolo ya Karine même na kata pyjama zo la kisaki na Zemi. En tout cas, bande konanga ce muninga bali to jetele ka ba fleur parce que akangi pe fungola mabalate akangi pe ba salle de fête te donc mabale ezaka na nzela zoya lokwa fungoli nzela mabale zoya ekoyaka yaka nango bazemi pe za nango ekoyaka yaka nango. En tout cas moi je dis félicitations à Karine Mokonzi parce que ebele baike bazela ki te ba sente to abota avant mariage mais mona batolobi non a cause de la tiba ko bala e ba konorer pour sala nini pour abota. Voilà. Nalobaki na koloba pona makambu ya maman na biso Maman Lydia, voilà. Maman Lydia, j'avais beaucoup parlé. Maman Lydia avait beaucoup parlé. Alobi penza e belé Maman Lydia. Maman Lydia alobi e belé alobi aza fier na ye. Alobi akobala lisusu penza mbako pesa e mobali na ye moko ya sûr. Abi arobala mobali na ye moko ya sûr aza fier bozake belé bolobaka Maman Lydia zalaka fier. Maman Lydia en tout cas vidéo wana ekozala ba 5 à 6 minutes. Ba 5 à 6 minutes vidéo wana. Avant on a 5 à 10 de ma vidéo wana nazolo banane. Maman Lydia sali vidéo mais en réalité bande konangai. En réalité Maman Lydia ne fallait même pas aller kana TV à de mentir. Topé à lobela makambo vidéo wana. Maman Lydia musala nzambe. Maman Lydia en tout cas neti ngana zana ba estime moko ebele et pas Maman Lydia. Ngana ba nomona pena Maman Lydia wana lokwa ba pasteur Lifoko du ciel. Maman Lydia wana lokwa ba pasteur na biso Patrice Ngoyi Musoko ya Maman Lydia ya ndenga basi nango lokwa ba Maman Lydia donc ba moko très sérieux. Donc na ndenga Maman Lydia très sérieuse. Mais qu'au fond de comment la mutakalisation Maman Lydia na TV et ça la kinga pas net ngai normalement la bête sama ki libako
Ponga pena za suna zo yoka banzembo mama lite memakanga penza na ndenge moko boya bonzambe na ndenge moko osambela mais comment na pena mère ye moko azo pena mo gomboro ya munene mère a mitandiki a mi panzi penza lokola soso ya wilki na ndenge akapela donc mère a beta ngo pena ndenge boya azo pena mo gomboro mère ye moko azo ko mi chimoela et ça la kinga pasi pe mawa ngala s'attendaki que mère aleka na télé à s'excuser en fait, à s'enga pardon et pas ya public, à s'enga pardon et pas ya ba mélomane na ye biso ba etoyo kaka musique ne, à s'enga pardon et pas ya ba brebis na ye parce que la Bible nous dit que yemba c'est prier 2 fois. Pour Mama Lydia oteya kabiso na nzela ya loyembo. Mama Lydia oteya kabiso na nzela banzembo na yo mais comment na mutakala na obo ezali to maudire biso. Ngala zela kete na mona ta vidéo Mama Lydia oleki na TV lobi en tout cas bandeko na nga bolimbisa nga peuple de Dieu ata belle ex famille na ngai ex belle famille na ngai na sengi bino ba pardon bana nga poza na bana ba okola eloko na etikali internalement. Encore na YouTube na biso lelo. Na internet na biso lelo 21e siècle. Etikali libela tiba 2050. Ba na biso ba botamaka ba omona kango. Donc d'après nga na zela ki na mona pas Mama Lydia asenga pardon. Oleki na TV peuple dédié vraiment bolimbisanga par rapport à ba vidéo na ba photo oyo bomona ki na etando ya ike na ndenge panzala ki na ba téléphone na bino na sengi bino bolimbisi. Par là na ba biso na ba part na biso to linga to comprendre mais Mama Lydia leki na TV pona koloba nini Mama Lydia leki na TV pona loba ke vidéo na eza ya yete en plus de cela akobala zaka fier po batu baloba ke ya zaka fier a mi monaka aza fier po ebi côté a télémeli. En tout cas, et ça linga passi. Mais avant de continuer, tu peux chiter, tu peux faire sa conseil parce que dans ta parenthèse, na peut sa conseil na basali ya Nzambe. Oyo bazoluka kotenga misaka biso. Pour ma camion soye sur le baka yango tozo mona to comme na temps de la fin, tozo mona basi na basi bazobima, mibali na mibali bazobima, bana mike bazotelemela mikolo. En tout cas, besoin nanga eza makasi miko ke na yamba mosala Nzambe ayebisa biso est-ce que Yesu alinga ya to ndenge nini? Parce que ce qu'on est en train de voir pour le moment, c'est le temps de la fin. Donc, tu comme penana ekeko ya suka voilà. Tu comme ekeko ya suka donc ngonga déjà ezobeta trompette déjà et tika kato kaka pan enlèvement salami batu ba nettoyer ba salinye ba kenetinga moi sera enlevé. Donc, tozo zela ka ke enlèvement salama po nyoso yo. Tozo mona. Tozo ma basala Nzambe bazotengama basala Nzambe bango bazomitiboela. Basala Nzambe bango neti Mama Lydia neza bongo elakisi ke alingane ba gorwa minene bolimbisa en tout cas elakisi pena alinga bongo mbora minene. Donc Mama Lydia ke pena mi sombeli pena tala ya kafumba kata na senga je de ma yo jako balancer subiso image na ba photo na mère donc mère azwa pena eloko ya minene. Donc ce qui totali pe bien tozongi sima se ke passe za na mbora muke yango senga mère aluka pena mbora minene ye moko ami chimo elaka ye moko ami chimo ela ye moko azo mi chimo elaka ye moko et ça là qui biso passe pema. Je demanderai à Dieu de l'aimer de me balancer d'abord l'image ya Mama Lydia nenga zo répondre batou la TV. Ngana bino to mona nasi. Vous ne me trouverez pas dans vos histoires là à la con. Vous n'allez pas me trouver dedans. Ce que vous attendez là, ce que vous attendez, vous ne le verrez pas. Vous attendez quoi me voir, oh Mama Lydia, abima ki na mobali ya mutu, siko moi siwana. Vous n'allez pas me voir dans ça. Je passe pas dans cette avenue là. Je suis fier. Azara lolendo makasi pia. Na miteka jamais. Je ne me vends pas. Oh, Mama Lydia, on l'a vu. D'ailleurs, on a entendu avec le pasteur tel. Qui c'est? Moi? Moi? Bon, mon angana nani? Mutumoko na Kinshasa wabima kenazalaka naye atombola musapi. Aya kolobake, elle sort avec moi. Aya bimawa atombola musapi. Tom moi si moko boye, aya ko bimawa lobake, Mama Lydia sort avec mon homme. Abimawa nandima. Potalanga bien te. Rezaka fier. Po na yebi place na telemi. Na yebi place na telemi. Na yebi place na telemi. Et je vous dis la vérité. Dieu va me donner un homme qui va m'honorer et qui va me marier bien. J'attends mon homme. J'ai toujours dit ceci. Je n'ai pas reçu le mandat de détruire le mariage des gens. Je n'ai pas reçu le mandat. À tout le pouvoir que ces hommes incarnent,
qui pourrait être un pouvoir partagé. Parce que c'est vrai que c'est l'homme qui, au premier plan, semble être plus visible, mais derrière, je ne dis pas derrière, à côté, il y a une femme qui agit et qui donne aussi sa contribution à ce que ce pouvoir soit effectif. 2022, Kinshasa, capitale du monde. 6 femmes venant d'ici et d'ailleurs. 6 femmes qui ont accompagné avec honneur, loyauté et fidélité le combat des grands hommes. Un trophée. MTK Salou, femme d'honneur, au mois de mars 2022. Voilà. Merci Nadia de Nema et Janenga oti ko balancer les biso image biso na bino to oti ko landa mama Lydia na tena nous parenthèse na place wana na tie point virgule parce que na ko tia pointer virgule na fungoli parenthèse pour éduquer un peu la masse voilà. Nangina loba boye biso ndenge toza boye toza batu ya TV toza batu moko toza public donc on est là publiquement donc toza polele. Nenge tozara batu tolekaka na itando ya ike, il faut tozalaka présentable, il faut tozalaka valablement respectueux. Donc oza ko éduquer mas, tant oza ko éduquer mas yo moko nanu valablement. Il faut zala éducatif. Na ndenge nini? Tant nga zoleka na itando ya ike nga moko nanu personnellement, il fait na éduquer mas. Nga moko fait na lukake bizaleli na ngai ezala présentable à la télé. Comment? Wana na kena face oya basala nzambe. Yo mosala nzambe tango zote ya biso na TV. Yo moko lukana ozala exemplaire parce que nga na Hollanda o. Po tango yo zote ya nga otelemi na cher. Na mesa e santo za kote ya biso. Yo moko ifozala donc ozala exemplaire na ndenge nini ngai brebi na yo na bandolanda motei na nga ndenge atambulaka. Na bandolanda motei na nga makambo nyonso asalaka. Na comportement na ye, na coutrement na ye, na elobeli na ye. Natali ke pasteur na biso ndenga zana alobaka boye, asalaka boye, atambolaka boye. Lobi na fanda boye na moli mutakala pasteur nanga. Vraiment estime nyo sanzaki nango pa na elongwa ekwei pou. Dans lobi pasteur nanga tienga litoi directement. Directement, je ne vais plus croire à vous. Non, dis-moi là au souté. Bon, ma camion sur bandotel, vous sommes comme takana. Bonjour. Prenez ndenge zabwe. Pena mama Lydia attention bandi ko yemba. Na mo aka mutakala nae. Na mo aka libele nende mutu na weza chocolat. Mama Lydia tozo yemba. Na mo aka babase nende ya munene mupende munene. Ndenge zabana ko michimo ila. Ponga penda ndenge bandotel na atozo yemba. Na tika ngesko ndimela ote. Yo pasteur, ote abiso no mona ka mutakala ndenge exposa ngo ndenge banda ko se masturber. Ato tenga ndenge ni no tika na ndima mate ya note parce que déjà psychologiquement oso tenga misanga. Alors bino ba eboso te ya biso bozala ka na ligne ya nzambe. Donc bozala ka correctement potang nazo tala yo nazo landa yo. Nazolanda yo na bizaleli na yo na makamnoso soko tengami donc ezaneti otengami na etonga mobimba. Alors eloko biso tozelaki eza komona mama a s'excuser asenga bolimbi c'est pas na biso ba brebi na e asenga bolimbi c'est pas peuple de Dieu asenga bolimbi c'est pas ba balinga ka banzembo na e parce que bozaka na deux facettes. Ezanga batu mususu balinga kabino pona nzembo musu alinga ko pona otete neti nga personnellement alinga papa matu pona banzembo na e. Mais la kolobate que na sepela na prédication papa matu eza avina nga naza na droit ya kolinga to pe ya koboya neti nga linga papa matu kana banzembo na ye neti nga papa Moïse mbie na linga ke kana mateya na banzembo ne na linga kete donc mutu ontaza na vina ye na kolobake pasteur oyo na linga tango ateyaka so azoteya en tout cas memaka nga penza so azoyemba en tout cas memaka nga penza na banzembo na ye po so azoyemba memaka nga. Ponga le l'opération a fandi we batuninga mission préféré na yo ya ba chrétien zaka nani nazana ona kotanga nga lo ba pena wike o ana pena so azo yemba na oka pena ba nzembo na ye e memanga neti ngam mama Ariette oyemba aponinga en tout cas ba nzembo na ye e memanga so na okineti brise moi ezali tezo buka nga penza zo buka nga mobimba nalinga mama Ariette mutu mususu atuninga walinga nani nalinga neti papa matu ya kala
nalinga neti papa Moïse Mbiye yakala o ayembaka nzembo premier album na ye ne nalinga po biso ba etoyoka bino tozana baguna biso nakolo bake nalingaka papa Michael Mbai yakala ya moponami neti moponami ezaka nzembo préféré nanga na vie nazasho nazoyoka moponami na lelaka donc mutu na ba choix na ye neti mama leader nalingaka makita mais depuis mi timolaki na longole yango pe na mutema nanga na te parenthèse na zongi na makambuana pona chité eza pasi komona mosali ya nzambe oleleka a s'excuser à l'équipe pour se défendre alors bakaza sûr na emoko en tout cas so bozo sambela lisute boleka directement na télé bo biso clairement que bolongwe na rana bokomi na bino na bara mususu bokomi na bino na bara ba innocent bokomi na bino na rana ya bagez mawete bokomi na bino na rana ba rebo bokomi na bino na bara mususu na bara ya ba Nathalie Makoma. Pour Nathalie, attendez abongi sinena bapengani. Atikaka na ete azaka na kiliboma na yana mikoto otale na TikTok ya fungula munoka kaka mabe asala we kiki mabe na ebite soki visi moko longwe na ebite ngala bino. Ce pas ningani, ce qui pas simba ke boya ki na ebite ya mindele ce pas moko ezaka na retour. Pour ya biso aso meki pene betio pena retour. Na ebite so ya mindele pe beta ki retour yango comme ça la ebongo. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci à Dieudonné Maoueja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Je dis merci à Alpha, merci à Fanny Batadi la vraie espace vrai au épais ça toujours Tanango Tozala. Merci à Papa Thierry Vita, Maman Françoise Vita, vous êtes tellement nombreux. Nyota Fiesta la pastèque du boss. Merci à toi à Fiston Ton, à Garçon des disques. Merci à toi, vous êtes tellement nombreux. À Marcelo, merci à Patrick Binda depuis quelque part. Merci à lui, merci à Paulo Di Capel, mon vieux. En tout cas, merci à les amis d'abord mondial. Là, je vois Cisco, Terry Manzete, Papa Alain Mukuna, je vois Président Moutouale, Yakitoti Dekitoti. Là, je vois Ada Kabelo, Ya Edi Emo Mondoki, Yabutu, pied gauche magique. Vous êtes tellement nombreux. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.